Mbote na balandi nyonso ya magazine to komi wapi comme mon mesano na epsa abino toujours eza pasi ko remplacer mon mboka Eliezer Tambwe o lelo honorable on kolo azobatela ye place aza lokola to salaka toujours musala parce que ngai na ye na moi esaleli nanga oyo bino bosengi nde atuka to lukaka ayambi biso pe to lakisi bino yi boyebi keno na mikoleleki atuka micro penda na caméra to komi to sali musala mais parmi ba représentant club to komi wapi eza na diaspora eza na 26 provinces na biso même na Katako Kombe même na Aru même awa na Kinshasa sur 4 communes na biso balobi nini toluka mwana mboka Jacques Mamba o aza député élu Mabokeseni ezali na ba député nommé na mutu penda ke ba électeur bakendaki ba voter na publicité ya polote na pona liputate lelo na Zuli bino oyo bosengaki honorable o abino o bovotaki eli na lukunga mazo représenter Congo mobimba yango to kosolola na ye makambo o etali Congo o ye atiki poto atiki ba sentiment nyonso me andimi koya ko défendre ba congolais honorable mbote ndeko santé za kimia nzamba zo songa biso honorable tulingi to tuna yo mutumoko atindika kyo na makasi te ondimaki kozala représentant na lukunga ya peuple congolais lelo assemblée ngo tomoni boki vacances parlementaires eza boni boni. Bon, en tout cas, ezali quand même année moko élection moko ya mbilinga pour lundi ba délai nyonso ezala ki respecté. Ça veut dire que normalement avant tout qu'il y ait des vacances parlementaires et sengela ki to sala to résoudre ba problème belé to pe ba question belé. C'est-à-dire na bambula o les kaki at baro kenda vacances parlementaires ou liboso gouvernement c'est salami ba investir gouvernement des fois. Maramia ba constitutionnel et c'est silaki. Mais au Monia, on a ici qu'à court, il fallait que ça Moussala na 2 mois, n'engé loi et sengi, court à Sali Moussala na 6 mois, et plonger peut battre na stress et belé, bolanda qui binonio sur Marambo et Salamaki. Il y a peut-être au Moni vacances parlementaires en Guezana nous n'engé wana parce que court a aussi lancé liste définitive après même vacances, c'est-à-dire liste définitive veillée vacances et bandagi le 15, liste définitive il y a député Robi Manasima. Puis yebi na lolenge ni yebi melaki batumsu ba chaki bitoko mandeko na biso mususu balongola ki bango bazonga ki na pasi puis misusu pe bazape na droit ko zonga me bazongite donc mikakatano ezali na niveau wana. Honorable Koyokayo ozamo kopi ozamaele tango lobaka mutu amaele pe ayebanaka na ba électeur ba mama o bazana lutendele ba mama o bazana ba Kimbanteke na ba Kiseso na ba Katako Kombe na ba province nyonso bazo luka koyeba tango tuza deva yo netinga mopandisa tango bazo pesa kenon ezalaki erreur matérielle eza kwande tuza na plateau awa caméra ekubuka na kaya ngo moko kabwe est-ce que machine soki ebebi nde epekisi kenon balongola lelo yo oyo ozalaki eli okoma l'échec bamama balingi bazwa mda réponse ya non kenon eza ça dit erreur ya matériel nde epekisa ki bato ba o bazaki ba eli bazala libanda. Bon, omoni wana za lopoto ndenga babenga ngo erreur matériel mais surtout ngito limbo dans la linga les ali moi passi. Inyo laksa été ceux qui o yazali babenga na lopoto organisateur ya ba élection topé mon bongisi ya maponami seni. Apesi résultat na ye. Ce qu'on peut s'équiper dans résultat la nenge longo bani c'est-à-dire centre na centre moyo za na ba résultat za na ba PV na maboko mikakatano ilinga zalate sikawa ba pesi batu ba PVT donc tangu seni a proclamé ba résultat bato ba sepel na ba résultat te ba kotisi ba recours o ba bengi ko constitutionnel analyser ba recours ya bato na recours et la kisi mutolobite ngai seni a proclamé ngai te mais ngai na yebi ke na zui ya on a yepa na bino po bongisa tango bakei pona babongisa zuzi atali makambwana apesi liste na ye ça veut dire alobi bon na oyo ngai na moni na longoli kingandi na bakisi kingandi ainsi de suite erreur matérielle yaka na suka pour ceux qui zuzi si akati normalement moyen code sa recours ezalité
kasi erreur matérielle qui c'est que Zouzi ici qu'il fallait que 1 plus 1 égale 2 tant sous ça qui 1 plus 1 a commis 4 yangonde ezalaka erreur matérielle, ça veut dire erreur au forme taya calcul erreur matérielle monsieur ezali esika ba koma mamba ba komi mambo tant mususu na kati ya bato bazalaki mambo pe moko azalaki invalidé mais tant ba komi mambo mbala moko mutana lobi anga na zui nzoka nde benga ba koma mamba erreur matérielle mususu yango wana kasi erreur matérielle etalaka mozindo ya likambo te mozindo ya likambo etalamaka na rendu ya cour constitutionnelle, c'est-à-dire ceux qui saignaient à l'obi marambo yaye ba recours ekoti tant au cour constitutionnelle à se prononcer sur fond, c'est-à-dire likambo na mozindo kotala tala eske oya zwaki oya lobini ni oya zongisi boye mais erreur matérielle etalaka mozindo te ce que soko tali marambo esalami chambre spéciale olia suka na makambo ya bakombo na ba calcul akoti lisu na mozindo ya likambo desika moi bokebi ezali moi ko bebi sezali PP si lisu sous désordre et on moni bande comme sous bazo continuer na cour baza ceux qui paient 17 au baro sala sitting pour na bako kako landela makambo wana. Honorable moi liloba po tolongwa na place wana okoloba nini na komona ba député mususu bazo bosana bien sûr bazaki ba élu à peuple ils a cadoté mais komona ba mususu ba komi ko leka na ba télévision ko kumisa cour netoko la cour esali musala moko ya ofili moi liloba nini okoloba take élu oyo penda peuple na yo baza fier ba vota ki yo pe ozati siko député national. Bon, mboka na biso ezala mama kokumisa mingi. Ezala rona itama mwa bale, ceux qui toche balobi benga koche, ceux qui topoli bakomo benga na ibenge. Et pas na biso pe ezala ka ndenge wana ceux qui mutu cour kata ki ezongisie abani kokumisa cour parce que biso na habitude ya biso ba congolais ba politiciens même na vie normale, au moins avion besoin atterrir na mikolo les gars qui nazo zonga, so besoin atterrir kabwe ba congolais ba betara maboko. N'habitez na l'accès bango ko betela maboko la pilote a futa maka pour amema bino na esika moko bo alongo no esika mo amema au moins na soka kiti ba futa ke pembe ngebele pilote au moins na ba beteli maboko. Donc ezan ndenge na biso na culture na biso tozala ka batu ya loyenge tozali batu moko tolingi kokumisa komisa pamba pamba tala ba kombo nyoso to pesa mobutu tia kufa ede de kawele ngochima karanengona ojupe raïs sisabidimbu do ya musala na biso tozala karanengona toza batu ya sentiment mingi et sentiment wana ezongisa biso si mamakasi parce que ceux qui musala salami muto futa mi posta la musala wana okumisa ete parce que azali encadré na loi azali encadré na cahier de charge oyo ba pesi ba responsabilité à sala musala wana okumisa mutu ta futa mi posta la musala. Merci honorable ngali na inaye balelo par rapport à ba difficulté mbokiza nango toza na kapanti mais na koyeba honorable gros penda ya député o lelo tinda ki mona mboka Jacques Mamba akanga penda bisaka na ye azala penda député candidat député na lukunga. Bon d'abord eloko ngai tinda na zala candidat député zamba liboso te na 2011 pena meka kinzoto lelo to comme na 2019 na 2011 simbangité na 2018 simbi mutu na mtoza na ba akolo bandenge nini mutu na mtoza na ba raison na ye mais soko lobi kolanda mutu nyo soko tuna ndenge wana ko biso que voilà passe ya peuple mboka zo souffrir ya wana na monaki wana kota no na makamwana te mais na ko biso ka ilo moko soko tamboli au voyager nazolo banote makamwa poto na États-Unis nazolo banoka ka makamwa ya Afrique et pas bande ko na biso batu mwindu OK na mboka lokola Côte d'Ivoire OK na mboka lokola Ghana OK na mboka lokola Nigeria ozongi peto na Gabon to pe OK na Angola au mona ke biso to linga mboka na biso te soko ke pe na Rwanda wana ndoko yoka kanda ya kosakana te. Ça veut dire que quelque part tozali na besoin ya bato bana posa mboka ikene mwa liboso, c'est-à-dire mutu tanga bimala tonga le bia ke musala permettre ya futandaku afuté la bana na Minerval azala les ceux qui pas linga ke ne vacances to ebita ke ne ka vacances na poto mais na ebi ke bato belé ba komi na 40 ans ba mati avion te na mboka oyo po azana mbongo te osomba bia Congo Airways po longwa okende Lubumbashi zonga mboka na yo moko il faut $600. Tozana plus de 80% ba Congolais na ville à Kinshasa bazana $600 te okocha na avion parce que soko tchango na avion la kisike ozana moi 1000 moi 2000 600 on cheka ka pour na transport pour que ne ko vivre ou que ne ko tambola mais au moins mikolo belé 40 ans 45 ans mon avion na télévision. Pourquoi?
parce que mboka na biso est mal géré. Donc et là on est dans la politique pour nous la député. Ils ont dit d'abord que bah était ton mboka moko très riche et que misère aux entourés biso ndenge to vendre chaque jour ko va na bateau so o memi ngambo pesi mutumbote soki kaka yo ko kozaka député to ayebi ke omora lobi nango na ko kate na zana nzala tout ça les gens ba komi ba mendiant ba basé sur na somo ya ko sengate batu ba komi ba escroc batu ba komi ça la makamoko impossible. Pourquoi? Parce que mboka ezali mal géré. Et na bosoni wana ya okene na bamboka oezandinga nzinga na biso, notamment ngala kenda pe Angola, na kenda pe Rwanda tout ça. Au moins que sengeli na biso tout ça l'effort makasi pour la mboka ekeli boso. Honorable, merci na réponse, mais na lingina tuna rôle penda ya député. Neti ba maman o bateka ka fufu na wenze, ba maman o baza kuna na lutende de électeur na yo. Musala penda ya député ndenge lelo za lelo ke non député national. To sunga penda bato bazana bakiseso na bakata kokombe kuna penda ote ya jera kuna penda. Voilà, na rozongi c'est la yo boy. Député za na ba rôle mi balé. Rôle na liboso ezali législation. Ça veut dire mokeli topé mosali mibeko. Mibeko nde kambaka mboka. Député azali wana po lo bake bon sikoyo to sali mobeko boy. Ministre oyo babengi azana kati ya gouvernement na mboka mombe ekolanda mobeko oyo député asali. Donc musala liboso ezali mibeko. Musala mibale ezali oyo babenga contrôle, c'est-à-dire bomengo ya mboka ekambami na bao babenga ba dirigeant. Député azali na pona ko contrôler que bakambi ya mboka bazo gérer malamu, bazo yiba mbongo te. Mais loko wana to expliquer ngo mingi ba rôle na biso na mibale. Mais oyebi problème ou te na campagne l'air to salaka. La campagne l'air to salaka to kutana na bato yo esika l'état sali musala te. Bango balobi na lokolo yo za député yo sala musala wana. Lokolo za na besoin ba fois ya bato wana o kamati yo sali. Ça veut dire OK placement au kuti bato bazana couranté au sombi câble. Bo voter ngata na somme de bino câble. Au kuti placement bato bazo 4 na pasi balobi na okete honorable nengo zali wana social bisoka ponto ko voter yo. Au kamati au sali pont. OK placement au na maternité bato bazo ko refuta mbongo te. Na maternité bon yo te pe mtotinde bango babota tout ça mais ba yibi shoka ke bato na bazo ko bimate au kamati mbongo futi ba bien honorable na biso bimisa biso na maternité. Ce que tant yo robim honorable bato batikali na image ya député azali muto a résolvera ba problème ya bato. Ce qui fait que biso ndenge tozali a depuis tozali pe élu pe na ba o bazaka élu avant la et pas na biso au moins que rapport na biso na base ezalaka rapport moko social. Ça veut dire ezala rapport moko base a biso que toi na problème tel tu as une équipe na biso football sombe la biso équipement c'est la biso boy ezalaka rapport o etali misala na biso te jamais au moins na muto na ndako na yo le bibon biso na DGI to biso esika songolo pakala tala problème tozalaka nango tala likamulo et lobby mais pour na ko améliorer likambu il faut changer loi tel depuis na banda musala qui député na muto bete dans l'histoire la loi te pour un bato bayebi mibe côté P2 tant muto azoya pas député eza pona mobe côté azoya pona situation ya yemoko mais azobosa na été ceux qui va voter que na 5000 personnes to 10000 personnes il suffit ka na mukolo wana 100 personnes balotaki yo so na chance te bato wana bayina ba 6h bandi ko yamba bato na tiboko ba 9h au mono lembi obimi bato mususu na ba député wana to vota ka monsieur to kepa na ye to kuta ka été to pese to sengi alo bakaza na mbongo te bongo ya lisusu omoni raisonnement ya bato eza skondenge wana. Donc tu vois il y a problème il y a population et puis il y a campagne et na kosu qui s'est boyé pour la kosunga na ba campagne ko ya il faut tout ça la loi électorale moko o eko pousser bato basa la campagne thématique. Ça veut dire ozo que n'est pas bato ko voter ou bandi ko expliquer bango le bitala ngai na esika na bino ceux qui ba voter ngai na ko simba ministre tel pour basa la misala boyé pour na bino. Ce qui loi est comique beaucoup de mutu azo somela batu basaka loso azo pesa batu bambongo bo invalider en ce moment la campagne aux esuma mambongo te batu oza na maele te ko défendre avant di po batu mingi bakaba bambongo wana basolar la population te azuka ba petit nemo ba ebise que non côté na biso simba biso Bruxelles la biso boitanga sala aye fanfare beti babenge papa social babenge soki papa ni babenga kawana et s'il y a beti maboko alobika lo mora muke babia papa yo sunga biso biso to ko voter yo ya lokuta pe ezali ba ko lo babongo pe ba voter yo te ya solo pe ezali mais ce qui loi est encadré et lobika désormais ba on tchaba inspecteur électoraux
ça veut dire que tant que campagne bandi ba tout moko balati civil bazo landa maramo yo sama la campagne yo député oye baté tant que bandi kaka bo non faut te passer moi quelque chose y est à noter comme bois député tout ça aye na mona preuve et si ben validé tant que on a ba niveau wana bon mona que au lieu campagne za la ba fanfare ba ba hôtel ba yebso bon papa aussi la bisoni na papa aussi la bisoni yo ando ko expliquer que te engagement na ngeza boy comme ça tant qu'on a parlement ce qui dit le boyo yebsa ki bango saleli en côté mbala moko yebike ba ko voter di souté mais si quoi commune le col aux papa social au kundara bibembe ainsi de suite là on commence à parlement yo zaka la besoin zaka la mbongo c'est-à-dire ba motion ce qui est à relier ba mbongo lié pour a besoin mbongo pour sunga base mais tant yo zo di mbongo ministre moins via population ça ligne s'améliorer exacté mais base na yo zo sunga bana moi miki oyo pesa bango pour yebike même temps to comme en 2023 sur bandi campagne il suffit kaka osoma basaka fufu osoba mama puta bassin ya basi tout ça bato ba ko voter ndo monye loko faut éviter tout encadrant la législation donc na zongeli misala monsieur zami balé ko sala mibeko topé ko konza topé ko contrôler ndenge bozwi mboka ezali ko tambola. Honorable, merci na réponse na lingi pe na eba toujours sunga peuple lelo honorable Jacques Mamba député national bato baolanda biso bazana posa baye ba relation ni elekaka entre député ba député na Sénat ba députés nationaux na ba sénateur ça dit ndenge bokumbela kamboka ba maman wana pina bazana posa balanda les sénateurs azana rôle naie député azana rôle naie Sénat ezali pour la deuxième lecture c'est-à-dire ekoko zala mobe komoko ezali ya kosala bako kamata assemblée nationale au bazui suffrage direct on va voter bango directement la population bako ça la première lecture bako zo première lecture on a bako tina ngope na Sénat où ezali considéré le col assemblée ya basage ya batu ya bonsomi pour na batala pour na ba valider Sénat peut a jouer un rôle dans congrès c'est-à-dire ceux qui congrès ninge salama bazora Sénat bazora paix assemblée nationale basangisi bango donc Sénat peut ezali représentation à peuple mais à second degré parce que ba sénateur ba votera bango na ba députés provinciaux chambre basse ça veut dire ba député national bazali représentation à peuple na premier degré parce que peuple a votera bango directement mais ba travailler ensemble surtout dans Otali Mibeko ba se complétaka pour la première na seconde lecture. Merci honorable attaque député national. Est-ce que les lots aux fiers il y a comment on a le lengue mboka ils ont tambola au baïbaka un bon chauffeur au sombi mutuka au PCA tant à démarrer premier déplacement non quoi non à un bon chauffeur les lots aux député national président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo les lots ndenge mboka izaleli aux amoko ba député mon bima pe libanda na mona pe au sala raspo mo beta pe na ba jeune bal le lenge mboka izaleli. Bon en tout cas na muto ayaki na mboko na 2015 topé 2016 ayi na mboka sikoyo amona na changement te président Tshisekedi yemora le baki yango que azana besoin d'expérience pour azwina une expérience en côté azo meka ko sala ya koki ko sala mais azape na difficulté parce que famille politique na ezali malmenée la majorité oyande ko Joseph Kabila faut que le makamndenge ezali lelo au mona ba mandataire ba nommé na Jekamine tout ça bazo sala musala te parce que ezali bloqué na bato FCC notamment ministre et portefeuille a boy ko exécuter ba ordonnance ya chef de l'état ba ordonnance en opé ezalaki faite dans la forme te ça veut dire ninge esalamelaki et ko ga osala mabongote mais sur hôtel marmoyo sala manajugu na Ituri otali maramnyo so elekia wa ya ba élection ba gouverneur ba corruption otali maramnenge mbongo ezo kotambola ndenge bat bazaka kolela pasi en tout cas changement mo rezalité na ngambo ko mona moi changement ezana otali de crispation pour bande comme sou bazaki na prison o bazaki ko bela makasi bon nzamba sungi depuis babimi babela ka lisute bande ko diongo bande ko jekoko babimi awa sikasikawa babiki pe bande ko muyambo peut-être wane ko za positif mais soko bimi na likambwana au que même na ba marche tous en antékomora zoki babala wa kufi na Goma ba gaz lacrymogène ba médecin na biso américain ko tambola au monique ba beti bango tous en c'est-à-dire que mutoromon a changement entre 2015 na 2019 peso pesa mawa parce que batwazo kambambo réali cash na FCC mais ce to lani na ngambo cash ba loba ki état de droit na état de droit ba beta ba médecin té na état de droit ba sala ma ndenge longo bani.
Honorable Nakotaka avec précision place wana attaque député national pe oza moko oyo pe congolais oyo akenda libanda mais oye na maile wana mboka ministre oyo azoboya signature a signé bon azozwa makasi wana wapi. Bon, dans un régime semi-présidentiel, ça veut dire que le chef de l'État peut ça ordre la ministre. Tu appelles ça ordre la ministre, c'est-à-dire premier ministre. Et puis il faut regarder que le gouvernement a vu moins bilinga parce que Batobele bilinga la nengenine. Au moins le gouvernement a chaque ministre a une attribution. Si quand le ministre belé ba continue assemblée, musu ba ken Sénat, musu ba une assemblée nationale, aux ana ministre moko azana 4 ministères à gérer. Topé 5 ministères à gérer. Pour le ministre on batikali muké. On est à liboso yami balé. Ba nommé un premier ministre et on a nous remise et reprise de Salamaté parce que Maramounio chose a bloqué. Ça veut dire premier ministre Chibala a démissionné qui ministre Ilunga moi ça la paix Moussala ezaté. Donc ça veut dire que quelque part pays est à moi bloqué dans ma campagne parce qu'on ne peut pas avoir une démission ou une remise et reprise ezaté parce que le gouvernement est ezaté. Donc en même temps Chibala a conquis qu'on continue Moussala, en même temps Ilunga poa banda Moussala ça a besoin de remise et reprise et puis le gouvernement faut ezala donc c'est moins compliqué. Il y a moins bilinga. Honorable déjà qui m'a lelo aux a parmi batupé babenga maboko pembe au tikala ko gérer entreprise en état que oyiba est-ce que lelo ceux qui osent qui président de la République élu on a aussi un mariage na FCC t'es jamais batouana bato ça na mariage té oyibi bana ba bilan moko ya somo au moins ils ont rôle à moi si moi zana au moins mi balé au bazar na ba poto wana mona comme na ba 50 ans zone ngozonga Kinshasa te c'est quoi comme tinda commission ba lukele moi si na kin mais tam ça ilongi mabe alors ba c'est poto ba ningake li souté abiba mais moi si akin pe aboko tale longi le bika nga l'essentiel na sanini na koma poto de mona alika moi cash na FCC pour les moi si akoma tale longi mobile moniki ah vieux pena moi été mais on a besoin mukanda donc azo supporter na mona ramara na bango ezabongo parce que normalement FCC na bilan na bango na makamnyo soza na mutu na bango mutu roningo sala alliance na bango azate mais comme papa Tshisekedi Félix na bande konaye Vital Kamerhe ba mona yeke pour na ba sauver mboka il faut ba sangana na batwana to kotala ndenge mboka ko kamba ma mesikoyo na point autozali espoir ezate total na peut-être si mandenge otambola nazo tuna ba question na yebi ke non toujours évoluer penda ba question mo penda na ndenge sengeli en même temps ça na biso mais na ndenge pe a diaspora pe côté pe basa fier na comment na mona mboka Vital Kamerhe na 2011 a dévia papa Etienne Tshisekedi aboya osangana na Tshisekedi c'est da que États-Unis ya komi Canada c'est da komi na Canada a komi na France c'est da komi na France Belgique Kamerhe bandi campagne na est tant moni Kamerhe aye na bi kenon trésor zo le caméraman na magazine to komi wapi a filma makambo on a limité maloba mona mboka Vital Kamerhe alobi nazolo ba secrétaire général ya IDPS botia elike na mwana mobali oyo ponga ina ndimiye avec Félix Tshisekedi soki ba tien à l'équipe président a tien ata bougumets ya limité na ko changer makambo ebele mais comment on a le ba tien dikaba ça pose problème. Même communication, il y a Félix, ils ont posé problème. En même temps, chef de l'État a sillonné dans la province de sécurité. Nous avons un RTNC. Maman Olive a péci vide de l'Embongo à qui ont en Afrique du Sud. Na ba Congolo bazo kufa na Est. Na individu vide de loin au Sungié. Na chef de l'État. Mais moto azake no cabinet chef de l'État zawan so bozo mona marambwana ndengeni bon wana maramone faut tout na Félix ala mukolo aza président de la République no ya yebi maramazo sala na o etalingai na Rolanda grand frère na biso Vital Kamerhe mariage na bango aza mutu moko apesi biso ba position ebele alobaka ke pour na to le 2016 il faut ba matela na tracteur na bité sur Rolanda maloba wana donc à lobby moi makambo ebele pe tant a exposé plan na ye expliquer pe makambo ebele ndenge to ko le Brésil en quelques temps
ceux qui ba simbi mboka est-ce que toujours c'est la Brésil en koma tout le monde a ndenge toujours les Brésil pour na 6 mois oyo na baso de mouton moins to les Brésil exacté soko talipé ndenge ba dépenser mbongo à l'état na otozoyo ka chaque mois déficit mausolée ba fouti autant oyo ba fouti autant oh ko bongisa palais présidentiel 180 millions d'entreprises entreprise moko boy ba sali en kana mais awa nulle part au monde ba repesa entreprise à 3 mois 180 millions quand na mboka na biso donc ce qui Brésil ango et roza lolenge wana surtout zelaka Brésil le maramo Caméré vital dire kabia chef de l'état la chef de l'état kaka bango moko il faut ba sungana ba se comprendre répondre ba pesa ba promesse o ba pesa les populations ba ko respecter ngo mais le lot tozana 6 mois en tout cas na moni ata promesse ata nzela ya promesse moko na zo mona yango te honorable awa to so mo mitali mboka uyebi ke tango lobaka bato balandaka tango zo mona en tout cas lelo 6 mois et loko izati Félix Tshisekedi Tshilombo oyo papa na ye akufi les mêmes bilongi o banda okende poto bawa otata mama Marthe na misote lelo c'est que sali 2 ans na une année à pamba to ya messe ao na Notre-Dame to mela gaz moko Félix a quitté makolo na robot a fait 4 pas récupérer moto parce que ba soda ba ozo moto mais lelo comme on a coalition question ba tindelinga nga parti ya ipeni na tuna Félix a tikala koyoka na Joseph Kabila ti mais comment aller l'eau et notre coalition ça dit le peuple d'abord n'a pas peur de ma jaune les le comique et nos singilingami honorable Elia Lukunga mozana charge à Congo mobile bon au moni biso toza na avantage moko même temps on ko Kabila azala président de la République tozala qui très critique neti ngai penza so ozu ba émission nanga ça fait 5 ans nazara mon objectif na oitali ba mi balé Félix Tshisekedi le président de la République a ebiti na nini asali coalition na cash na FCC coalition d'abord les années c'est-à-dire que ba comme famille moko ba comme bloc moko ça veut dire que ndeko Félix Tshisekedi alimbisi ndeko Kabila o yakangelaka papa na ye na 2011 na résidence surveillée alimbisi batoyo batumbaka ndako na eu DPS wana ko bakufaka na kati alimbisi apona ba intérêt national wana version na ye pour intérêt ya Congo a préféré ko limbisa makambo wana po bakende nzela moko bobangi na biso ezali nini résultat omoni eboka batute la pilipili esi la rasolote oko sukola même na omo na ya la solo pilipili est-ce que na 2023 décision ya président Félix Tshisekedi et Rosala justifié est-ce que na 2023 revano moni to zalaka na option moko bien to zwa choix moko ya bien il fallait to sala ndenge wana moi to lo bayango lelo ezalité parce que azali libre topé UDPS ezali libre ya kozwa option oyo bazui biso lokola bakengeli ya mboka tokotala nzela tozokende mais soko talipe libala ngo ndenge na ebisi wana au moins que 6 mois yango gouvernement ezobimate ça veut dire que mikakatano ezali le ce mikakatano ezali to yebite si ekosila ceux qui gouvernement ko kamba malamu tozana a besoin ya résultat ça veut dire tozana a besoin professeur Azwambudi naye moins $280 à la fin du mois député à vivre policier à vivre mboke comme bien ceux de moutons ça va mais salaire ya batu na poche nde batu bazoluka hôpital à Malonga nde batu bazoluka sécurité na est bande ko na biso nyonso na bazoluka ba groupes armés nyonso zala éradiquer si na 2023 tout moni résultat palpable tu sais que y a quoi ça biso que oui effectivement nazala qui na raison il reçoit option on a talent bisika to mimi mboka mais surtout comme en 2023 et que tout moni que résultat est très faible peut-être yemoro à se remettre en cause à le baqueter nzela na zo keza mabe mais est-ce que peuple a kolimbisa ye wana ndoye bandengo lo barato komi wapi nzamba sunga bino na 2023 otuna soki to koma wapi na lolaka wana poto yeba est-ce que nzela zaki malamu to zaki nzela mabe honorable en tout cas toujours évoluer le tango moni lelo vous a fier na parlement na bino mais na zo tuna assemblée bo poni ko kelinga bana mboka Eliezer Tambwe ba Christelle awa ba bimiseli biso mwana mboka Tambwe mwamba azala candidat
unique. C'est-à-dire, Félix a zéro côté pour avoir une autorité morale. C'est-à-dire, Batobake Kingakati, Papo Toyebaki qui est non, Tangisi de génération en génération. Mais même Naron, Pape Bafouka Milagayo Boulita, Balobi Moutoa Fongola T, Akosula T, Bafote Alexis Tambono. Moto a craché la mémoire et un journaliste sur Bazana Kanda. Même Ngai na mona tango tokenda marche na primature. Lelo tambe mwamba même ba maître avocat baza fier maïti. Mais ba magistrat. Lelo abima président ya Sénat ou même braza wa kokendete. Pour azana section na mikili. Mais Congo est tambola na imi européen. Tokosuka boni. Mais tozonge la likamboyo parce que tobeta li solo ya Sénat. Tolobi FCC cache eza famille politique moko. Ça veut dire que ndeko Kabila ko pona mutu, ndeko Tshisekedi pa ko pona. Pour la famille politique moko. Mais to bien on peut dans le poteau cuisine interne. Surtout za la muka, surtout za l'opposition. To commenter choix na bango ndenge nini. Bon ba lobi il faut za la monsieur Tambwe Mwamba. Élection Salema, M. Tambwe Mwamba a joué bonga. Ndenge pe baloba qu'il faut la Madame Janine Mabunda. Madame Janine Mabunda a matine e bonga za osa musala na ye. Mais na rozonge la yo pona to l'exatan na makambo na mingi mingi te ezali sur la zali muto FCC. Nga na pesa wa commentaire. Que il faut payer, il faut boyer. Mais le ko nga na muto FCCT et que bango basali allégeance ndenge bazalaka fidélité au guide pour basignaka document ya fidélité au guide. Neti na série ndeko Mobutu ndenge zalaka fidélité au guide. Bango va signer document. Ceux qui va décider de respecter l'engagement de bango ma bezalité. Mais puis ceux qui sont intéressés dans nini, on a les politiques. Ceux qui sont intéressés dans le résultat. Est-ce que FCC cache et que ça la mieux que ce qu'il y a eu les 18 dernières années? Point d'interrogation. Est-ce que si ka FCC a Pamba, Topen de Joseph Kabila Koueyaki, est-ce que FCC cache à Kokorote les ma place wana? On est à Moutouna. Yango moni biso tozo zela na septembre na rentrée to lingi gouvernement bima podo banda rolande la ba ministre ba bongisa misala o etali ba commentaire politique ya ba choix na bango toza la droite ya rolobakete au moni il fallait pas tambo il fallait ki mokolo il fallait pas mokolo non pour les familles politiques na bango baza na ndingisa ya ko sala o bango balingi so balingi ba fuka mela autorité morale na bango bango kaka so ba matabus ningo lobaki ba mataki bus bango kaka eza famille politique d'abord. Mutuna mtoza na ndenge nazo salela. Maintenant otali population. Otali ba salaire, otali sécurité, otali santé, otali environnement, biso to sala musala na biso poto yeba penza kinzela eza malamu to sala musala ya contrôle sévère pour na makambo etambola pour évolution za na mboka. Honorable na lingina tu na sikoyo attaque ilipe à la muka. Ndeni santé à la muka. La mouka est très malamu, n'engé aux aromona, balider à la mouka bazali, en tout cas commentaire pendant les aminités. En tout cas commentaire les aminités, mais comment on a mon mouka Jacques Pierre bien retourner à Liboso, ba boya akota nanda kunaye. Le deuxième tour toke toyambie, le poto koma na kimute zaki likam. Bato bakufi, bato bazoki, comportement oyo bino boki assemblée pour le bique elongwa. Mais bazo tirer toujours la population. Attaque élu au Kolobani. Bon, on a rectifié, mais tant on dit que Jean-Pierre Bemba comme qui a mouta kufa quitté, bato bakufa qui ezaki na marche wana ya mama cour constitutionnel kuna na Mbujimai, na ndeko Jean-Pierre Bemba ya ki mouta kufa quitté bato bazoka beli. Normalement, il faut tout professionnaliser police nabiso. Oui, bien police nabiso azar entraîné. Et puis la plupart d'entre eux basent la condition physique à malamté. Au moins, les policiers mingi tozara na bango, en tout cas mingi on a la kuta na bango, soko longo li est tenu. Ah, ils ont un mois passé. Parce que entraînement malonga yate, nous autres malonga yate, ça veut dire que bango réflexe ça dit bosso ceux qui menacent à 10 fois beta ramassasi. C'est-à-dire on a que ceux qui a indi choix eko ki misabatu ezaka kamassasi. Parce que baza bien entraîné baza bien payé et puis baza bien équipé. Parce que police c'est un équipement. Il y a malamu et puis c'est un entraînement et ma casse pour la technique pour remaîtriser bateau. Mais tellement il y a biso, tam sous policier zo kende, bozo bisa kende, ala la polo bien en salle intervention. Si azo la wana nanda kune atiki bat baliete.
ayebite so bakolia nini ye moko azokende bapesi sardine ndenge bapiaka bango wana sardine alipa oyo ya moke wana ali aza na nzala akobanda intervention banda 6 heures ti 18 heures ale yo bandi kotumbola moto ya ndenge wana omona talaka moto aza na banzala na ye et puis aza na arme. Donc généralement bato wana base comportaka soki bokebi eza te base comportaka mabe parce que biloko misato wana ezangi policier azali mutu ya lolendo oyebi biso tokoli tozala bapapa mo babenga bakader bazali kutu bapolicier te. Donc kader sera tchelio chemise enfilée otali santa mutu omoni pendant que oui il faut respecter pour l'état evandi wana oyebi biso bapolicier soko otali boye kande na loba no soko longoli ka tenue batunyu o asaka musanyu oyeba te. Donc on n'a même pas la forme ya bapolicier. Pourquoi? Parce que encadrement ezate, mbongo ezate, équipement ezate, ko futa na malonga ezate. Donc et là biso to resenga l'assemblée tant to voter budget total à lolenge kani to koki ko rééquilibrer budget et sikani to ko zo misolo pour na ko professionnaliser police na biso na armée na biso pour na batika même accidentellement comme on va congolais parce que nyonso partout akufa ka ezala raté ke bakani mutu ya baboma mususu ne lazolo bana on ko banga wana amoni que moi ezata bandi ko tirer au moins la balle perdue et jouer mutu kufi. Pourquoi? Manque d'entraînement et puis autant la formation à policier. Et belle formation là bon les arabes 1 mois, 2 mois comme il est policier. Namboka normal au comme un policier après 2 mois parce que policier azali mutu ya lolendo, azali mutu moko très bien éduqué et azali surtout mutu ya discipline. Pour la biso policier mon na tenir azo kata danse na bar ondimate. C'est pas normal. Le temps où on a kata danse mais la primus et si na mona policier bomi mutu na bar. Ikolo masanga. Donc Amélie a langue na kobina wana mutu apesi kanda a charger pe arme abomi mutu militaire ndenge moko. Pourquoi? Parce que encadrement ya malonga ezalité et pour na encadrer mutu azoko sala ordre na mboka et sengeni ba moyen belé. Honorable merci koyo kayo tukufanda AAP tomoni na absence ya mona mboka japembe ba pendant 10 ans. Ba parti malette et comment que ça toujours ba jalelo. Mais comment na image ya président MLC na niveau Équateur. Pour la nuit, tu as remis ma vidéo. Jacques Mambazana na lukunga, tu as vidéo. Tant aux hommes on image, il y a président MLC, accueil aux Salem en Équateur, ils ont Salem. Mais Zali plaisir makasi parce qu'ils ont la communion na base naïe naturelle, aux Zali Grand Équateur, ils ont quand même leader na Katia Grand Équateur. Tout qui n'est pas été pas Moutouaza leader na Grand Équateur donc bazongo babumba bagemena mbanda ka tous ces ans de Jean-Pierre Bemba et c'est ngomingi za pona bango parce que bamoni mokonzi na bango kala moi mikolo moi 10 ans moi 12 ans donc tozo kabolé sengo bango bazanango pe tozo ko ili qui a été na kotambola na ye makamyo sole kamalamu poto ko réorganiser parti na biso to meka ko se préparer na makamyo ezakoya. Honorable kasi nini sala ka ba politicien congolais awa tozoyoka ozoloba bien awa pe ozwi responsabilité kaka awa ya chaîne tofandi CCTV ceux qui muto ayemi ata bata plateau acteur ce que ça te changement ceux qui lobo ozwi responsabilité songolo mayele tout ekendaka wapi ezala mutema mabe tokindoki. Bon d'abord olobi lo mona ce pays nango nene c'est que toza bato ba sentiment ngala ndima mutu na mama lo barate il faut repesa mutu lo ya mukie so repesa mutu lo ya mukie omoni asali ata difficulté zali mo omoni mo volonté omoni mo musala et salami à partir on okoye ba ah to pesa ka musala mo bo ya mukie asala rango bien sûr to pesa ya munene a rosala mabe ya biso ba congolais to rambu bato ba sentiment oyo kaka garçon na za maïla lo ba français bien ça dit bato ba confondre français na maïla. Parce que escroc, il y a des Français bazali. C'est-à-dire avant le beno français boyo qui le dit oui, on se te pèse mboka bongi. Mais tant que pèse boleli. Oh tellement biso tu as ton sentiment. Sur moni mutozo ba français tes garçons là za maïle tout. Tant que pèse responsabilité, ba français na mona ebongi. Ngala ko mi lo belate. Mais de manière générale ce qui arrive c'est que to comme un système moko ba koma ko miteka. Ça veut dire aux a besoin ba chaoka. Aux a besoin de commissaire au ministre, aux a besoin aux moins responsabilité à l'obandi bilobela. Donc au finga, aux zoloba, chaîne union sur le commis à yo aux zoloba. Tant baro chaoka, au fingi, tout ça, non, ce pays. Tout ça, il va venir dans la MLC.
donc vieux au kanzaka yeso a coûté na Kabila 2 minutes et bela robomaye le soir a joué à occasion pour bitumbe fo bima pour modèle bazao critiquer Kabila rondi maté mais ba vieux ba comment là FCC au moins appena vieux so abandio komisa Kabila mais même Chadara ko komisa ndengona te pourquoi parce que Congolais azabongo Congolais la plupart des temps tant as politicien ceux qui atteignent l'objectif n'a été au Kagaba Malobo Zolo Bawana tout ça tant à atteindre l'objectif à Boston sur Tikadissima comme a joué le croisé Koluka et comme a dit que même population et Obo a été parce que Narozuki c'est là on a appelé ce exemple Mukolomo on a kosa batu na 2014 bato bazaro la nanga la TV na finga Kabila tout ça bien yo ça dur tout ça yo non je me souviens si on a bien non moni na souci parce que chef de l'état lobby ba rozwanga lobby na tonga na kuta nayi kaka bango wana la bifo kendeka pour mokonzi peut-être biso beto robika na simana yo c'est-à-dire que même population wana azaro lando pona nzela moko boye yo tengami ole population boya yo e ko continuer ka koya so ko pesa bango loko ba rozwa soit yo sala l'habité au sali mala moza pe moto azu moi 1000 francs na akei lobby ayo kundeli bembe c'est fini donc nzelo yo zui pas rozwa mais surtout za na population moko ya moi tenace tant au moni que leader na bino obino bokumbi obino bomemi bomoni asala makambo ezanga tina bokanga pe motema po bolakse ke makambo asali za mabe malheureusement population na biso kaka la même population zo la ke pas ezali kaka la même population ba tellement na ba porte ba ministre na ba porte ba député ko senga ko bosa na ete ke mbongo baza ko pesa bango za mbongo moyibi baza ko landa wana te. Merci honorable TV Ezangonga na lingina tu na question moko lelo mona mboka bati batindi azala responsable mais comment on a tangi parmi ba carte ya MLC au lieu de perdre to ba tu FCC to mo atannemi atanga communiquer mais comment on a mboka Jalicien Boussa oyo anyokola biso même na ba déclaration d'opposition ko tanga lobby keno mona mboka bati azo tambwa na mulongo te azo tambula kibudi lelo batie libanda. Bon, au moins il a bateau ba pesanga espoir. Au moins la continue MLC na 2006. Na 2006 wana na Hollanda yemoko ya honorable Jean-Lucien Boussa, Thomas Louaka, Olivier Kamitatu, François Mwamba. Ezala ndeko na biso mo Peter Tchani a sala devoir de mémoire. Kwa zarola ki saba discours ya ndeko Jean-Lucien Boussa kala na oya koma na ngolelo. Ça décourage les gens en politique. Batumingi baroka mwa lelo ke ndeko Jean-Lucien Boussa to pe ndeko Makila bavanda ko komisa Kabila. Eko komisa batumingi po kaka munoko wana ezo komisa Kabila kaka munoko wana efingaki. Or un politicien ali mutu ya conviction. Mais ce qu'on tuni bango pe lelo pourquoi bo sala ndenge wana ko yoka ba français mona no yoka te. Bo pe so explication elongo bani na ndenge ba changer wana. Na obaxaliste était parce que ba le baradjan chaque membre lingi ko attaquer batu. Mais ezali réalité moko ya triste pourquoi parce que toi na ba na net nga mwana nga liboso à l'université. Ce que tu n'as papa politique à Congo, c'est comment papa n'a pas expliqué. N'a pas solennel de politique. T'es pour n'a pas le expliquer. Pour moi, tu dois comprendre malamu exact. Parce que nous sommes quand même des personnes où ils sont réputés dans le monde entier, ils sont en position monotée. Na tongo toro lo ba a ceux qui n'a pas comme à échanger, oroyo kamutaza na courage nyo surtout. Azo lo ba pe b akangi pe longi. Mais ce que tu n'as pas dit expliquer. Donc na commenter penza mingi te na ikambo ya sali. Tu as parcours naïe, à Moutoua Boigna, à Zali Moutoua Mayele. Ce qui lelo a monique, Ndeko Kabila, Topé FCC, Zali, avenir politique pour naïe, et Zarchoua naïe, mais na Oetali naïe, naïbi vraiment que Batouana, en tout cas na Oesti Basali, et Sengeli Bape, Mabata la Ning, Baninga Moussous Bako gérer, ceux qui Barozong a Bazongi Sima. Mais na 18 ans, Basali, il fallait baser la comique qui ça, Bazong dans le mois Sima. Merci, honorable Nabi, qui est toujours en vacances parlementaires. Moi liloba ya suka pona ba électeur na yo pona ba base na yo parce que jusque là vous êtes parmi ba députés ya lukunga o même bilembo na bango ezali soko kineti na cabine avec précision vous avez no ba affiche na yo bazo simba ngoti tout justement na boulangerie wa vous avez moko oyo keno vous na base na niveau pa diaspora magazine to konwa pila na makamingi. D'abord, on a remercié, au moins depuis la campagne Salami, on a eu soutien Mingi. Et on a battu un marmako constitutionnel, côté de prière, jeune, bateau na yébité. Et on a battu Mingi, Sambeli Mingi pour Nangaï, collègues, bateau to Salarana Bango,
Batopé va soutenir pendant la campagne, avant la campagne, pendant la campagne et après la campagne na Maramako. Et là, il y a un royaume qui a que na raison c'est la bango bola moana. Mais na raison qui s'engote na badra na bassin to na kokunda bibembe. Na raison que ça on a parlement. To vanda ki moi kimia, moi 3 mois au ezalaki parce que ba sujet ezalaki penzate et puis il n'y a pas de gouvernement. Si que ce gouvernement bimi au to promettait ba on to sala ngo ba royo kabiso na parlement. To telema makasi pour nous défendre notamment notre plus grand projet, c'est de faire Kin 2. Le big ville à Kinshasa, il faut dupliquer en haut, il faut étendre en haut. Ça veut dire construire une nouvelle ville après l'aéroport pour nous résoudre sinistrer Nyonso. Banda, Mongafula, érosion côté à José Makila, érosion côté à Virgis, Nyonso, on va perdre Banda. On va la place à revendre. Il faut passer là bas Kinshasa 2 et puis passer à la centre-ville Moussousou après l'aéroport. Comme ça, ville épée maintenant, parce que il dit que Banda Kingasani, Monga Fula, besoin de à Kana Gombe, périmètre en Mouké, il y a un moment d'embouteillage. Ceux qui après aéroport, Basali ville, Moussousso, côté courant la maille, fleuve, Pesaliwana, Bakoko Benda maille, et aux ala moins bien, pour n'abattre vivre mieux, salité, aux ala Mouké, Batoupe va respirer. Donc, premier projet, Nabiso, de redéfendre, pour n'abattre, perdre, Banda, on a érosion, et Zali, Kosala Kinshasa 2, au lieu de la palais présidentiel, à 180 millions. 180 millions sur l'équipe aéroport, au la ta 200 d'ako, à ta 300. Batouba qui n'est pas vanda, vie continuer, vie abattueuse à l'améliorer. Merci, honorable Naibike, l'entretien à l'élo, Batouba retenir Nini, la passage. D'abord, vous allez me liboson avec une émission, même ceux qui ne connaissent pas les airs, ou tout le monde a bisika belé. Azawanate, ils ont représenté valablement. Donc, merci de l'invitation à Bino. Et puis, dans la bande de Konanga, ils ont Taliban. Bafingate pour y voir avec finga makasi pour la finga nga présidente pour ba finga penza batika marama mafinga toro sola la marama mboka muto lingi mboka koleka muninga azate. Donc lorsque vous êtes chef de l'État, topé lorsque vous en avez pouvoir, il faut bon mettre la critique parce que UDPS est critiqué Mobutu ti to comme lelo bakina tumba banda muto kufi pour balobe que président est inconscient nzokande papa Tshisekedi abani na Mobutu abima na réunion sur le bac c'est un monstre. Batumbanda kwa mutute. Atiki Mobutu Simbi Kabila lobi celui qui va m'apporter ces garçons ligotés. Ba mutu akanga yete. Albi chef de l'État ba ligoté ba memelaye ba boma mutute pour na liloba wana. Alors lelo il faut pas comprendre que eux ils sont aux affaires. Nenge ba basé ko critiquer pouvoir. Nenge lelo pe baza pouvoir ba baza ko critiquer bango. Il faut baza la motema munene et réponse na bango. Seule réponse aux intéressés biso à opposition, c'est le travail. Et ça dit résultat. Au lieu de finir à biso, Jean-Jacques Mamba, aux olo batro, au monité so des moutons, c'est des moutons aussi, mais à Jean-Jacques Mamba, aux olo batro, au monité que, usine yaki, au monité que tu peux pas tout misala, au monité que tu sais l'hôpital, au monité que fonctionnaire à comme aux oboy, au monité que policier comme aux $400. On a moins ce moyen de l'oba, et aux alaté. Mais ce que Zara la maramo finga, la maramo zangatina, Moussala va pesi bino, en tant que majorité, Boro sala ngote. Ceux qui vont critiquer Binonde Bossala Moussalate, on dit que Finga Batou, après 5 ans, tu vas nous regretter Kabila. On se trouve comme un niveau qu'on regretter Ndeko Joseph Kabila. C'est qu'il faut au Kabulamboka. Parce que 18 ans, tu sais, il y a un lobby qui va changer la constitution, tu es à Kende. Mais ceux qui ne déco Félix Tshisekedi, à même ils sont à un niveau qui va te comment le bas. Ah, président Koutou Kabila Zalagi bien. Ça veut dire que c'est échec. Donc, on va retenir Yango, Batika Kofinga Batna Twitter, T, Basala Moussala. Ceux qui m'ont fini bango va répondre en action. M'ont fini bango va répondre en acte. O etikali toza na tina na ngote. Parce que tu comme déjà na 6 mois, Kalaming était 5 ans et Kokanoki. Merci Bandeko Obosengaki honorable Nabino, Nazweli Binoye. Ba réponse ezayaye, ba question ezalaki yanga. Mais on a ina kangia mutuya ata bofingiye matake opposant ye à répondre kaka na musala. Merci.